Eta Bianca eza ndenge. En tout cas, Torobate Bianca Zabie. Yana biso Kilimanjaro oyo bato belé asala ba succès pe na mboka oyo asala film kanga po atika na kombo ya Kilimanjaro komona ye ko sambwa na internet bato bazo mona ba vidéo bazo mona ba photo oko commenter ni parti wana et puis quand même de tuninga makambo ouais et ça dans sens d'époque sans idéologie non sans et bon après pas publier au bongo on s'appelle un succès. Tombola avant bande comme si ça la ce qui opération Tombola Star biso to Tombola Star belle vie tongo bandi mabe tozana bandit tous les bandits ya biso to Tombola déjà madame belle vie banda tongo dans notre communauté internationale à témoin dans notre pas tout à témoin bazo komela kanga etikalinga na mabele petete même Anji Kachama. Nkoi. Bianca, ce que tu as bien, Bianca parce que mon tubabetier il chite. L'icône, Bianca Bukani. Abukani beaucoup. Azoki Kakozoka, Abukani. Ah, donc, Nakati a pota ko buka na pezali. Donc tout à l'heure, nous avons un plateau boué. Tout ça pas Bianca. Ok. Beaucoup d'état en tout cas, état Bianca, ceux qui ont bien habillé, ils ont bien dit. Petit bazali na parquet na sambi na fana be. Ba sambi na fana be. Combien ka sa fana be? Mais balobi bango omoni babi producteur alobaki azo défier belle. J'ai à défier les fans. À défier fans à belle. Défier belle vite. Et puis à longi fan. À longi pété. Fan obi faut fan ça ba masse. Famille Bota à défier biso. Ba défier belle vite. Te ba défier belle vite. Famille Bota est-ce que ba défier biso? Muta théâtre azoki si fan, muta théâtre ba publier. Muta théâtre puis ba kati monétisation. Te wana sort na bango. Biso te muto banda ko finga. Binoté. Biso te. Biso muto to. Bon recadrage muta wapi. Kasi recadrage eza tango bino boye kosi. Belle vie atindi batu bachela intel poison. C'est ton yati. Terre eza lokuta. Si la attaque bijou la reine film ya kutokisa ya koyita ya pepe soup ya mai comme bijou la reine aloba si la ma soso libumukodo même nanga de l'émission nanga ce ka ba neko lo ba na ndoka tango menga bo humanisme ndeko na o mais est-ce que kondimi sa moto ça commence à lika mais da finga de sina est-ce que ba bo asani bato nyonso sila vana na bango bato tout sila oyo azaka na bango soit disant ba communicateur ba finga de sila je vous apprends que monétisation est dans la minute SB et la monétisation société. Si vous entourage nini aussi la zone en lelo, on va s'en ici là. Azol va faire que totombola si la zoa va trouver au wapi. Tant Bianca réagit, bah simbi Bianca. Alors, le coup là, yo oyepe koloba ozo finga. Après wa les ayo. Babi Sam kuto ata liboko kobuka. C'est ça problème to moni Sam. Eh, ah non ma chérie mon frère, ngako na kamwende na kati Bianca, c'est beaucoup. Sam, ata bazu ba PC bibundeli oyo putina zanango. Arménien so. Arménien surtout. Omoni batu ba mona ke abini pomba. Voilà communauté to ana bango.
Mutu azoki si mutu ozo encourager. C'est ça. Moni pena sam. T'es donc à qui les droits aux obsédés? Ah. T'es bien l'État. Donc il y a juste. Par exemple, quand ça va te caser la braza, je vous promets que Sam a qui des droits. Beva bengana ba 16 news. Ah? Ba 16 news. Beti nani o beva bengana ba senzi. Bino pe bofinga. Abi baby no pe bofinga kana kati par bino mo bara boya recadrage mo bofinga ka pe. Mais si na fille mo le roi bida. Est-ce que même nous amena lolo akoko manga lisum. Ako sunte poani. Parce que mida ye mo na zana o lisum. Ah. Si ba bazola la ba vie de prière, bazola ka lisum eza wapi mida za lisum. Yo kanisi bat basali makambo eza bana. Papi bino famille bota po bino famille de bozo na mabenda kenda. Ah, eza babaku. Ah, eza babaku. Et puis babaku ko basali yango, ce sont des communicateurs ici là. Oh. Na ba. Batu baye na $1400 ba futi na parquet pour babimisa. On a qui 1000 T. 1400, j'ai appris. Dans cette investigation. Donc, c'est l'investigation journaliste à ça là. Il y a qu'on rectifier. On a qui $1000. Après ça qui $1400. Et pas il y a producteur ma finga. Je mets quiconque à défi. Voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit des savoirs. Et Longo Langaï, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève des castes l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur haute bascule. Balobi bango kuna baako basculer. Mais biso koto toko sala musa toko pesa. Vérité, forme. En tout cas, je mets big dédicace à le manager de l'X, Papa Tigre, en direct de Texas. En tout cas, big dédicace na yo. Yango wana bureau mobimba HB Mobimba. Et puis, bien Kazanga, bon rétablissement à toi, ma sœur. En tout cas, Toza et Longo, yo ebi ndenge to ki na ona ndenge ya ba privé. En tout cas, merci beaucoup. Je suis passé sur ce plateau. Je suis avec Molobeli, ya famille Libota. Mobali Ali Tutu, Yamboumanazo, le beauté deuxième république. En tout cas, Binonio, c'est beaucoup comprendre, beaucoup tozali na Papa Kouloutou, ya famille Libota, Jerry Kobetox. Je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo, et pourquoi pas dire un grand merci à la maman. Elle est dynamique, ma petite sœur chérie. Elle a dit Mikebi. Claudine Bawete, ma maman, bote na yo yango wana elongo na famille Mikebi Mobimba. Vraiment, big dédicace na bino yango wana. Émission et bandi. Ah, tokolobela nini? Tokolobela nyonso o ezo leka sur la toile. En tout cas, tout le monde qui wana toujours évolution. Il y a bien kazang les alignes parce que na ba privé bozo ko tout na biso bozo ko loba bien kazo bimate bien ka ndenge nini évolution ya pota eza ndenge nini ou soit makambu kuna bazolandela to bazolandela te yango na lukela rabino toujours muto azalaka très proche pour na kopesa biso ba information moko fiable et puis sûr. Et puis lelo boye mutakaliser nani nde mutakaliser pourquoi mutakaliser Bijou la reine yana biso Kilimanjaro ou asala pa fierté na bakala mais lelo boya sali fierté kaka ou pas. Voilà, nous sommes en solango na Papa Kouloutou ya famille Libota, Jerry Kobetox que j'ai déjà. Bonjour et bienvenue. Bonjour Exode Mikebi, bonjour na tous les abonnés. Ma famille Libota ya Haute Bascule Télévision. Voilà. Bonjour Nabino tout bandeko nangai en tout cas esengo ya komona na Nabino. Ma famille Libota nyonso boyebi ndenge na portara bino na mutema a commençant par elle-même Madame Bellevie, productrice, actrice, scénariste. Voilà. Merci beaucoup Nayo et puis na
entourage na Mobimba et puis na manager de l'X Papa Tigre qui est mon fils depuis la ville il y a Texas na PC Bambo Tebele Darling Love CPI Mama Doazo le la kaka mais show ezati Mama Dongo Mamote ma fio Tingoma donc Exode Mikebi en tout cas ngana zana ngapina Ozana openda pepele pena. Voilà, merci beaucoup to banana nous beaucoup plus de films mais ils ont qui nini au lieu tobo y aura beaucoup plus que côté sur na détails parce que si ça va fan pour ça non ba linga ba ki notala ngo bien pour ba zwango pour ça bien ils ont qui est-ce que famille libota réponse ezali par rapport au film précédent non famille libota d'abord Exode ndenge zakana famille libota tozalaka wana kaka mpona soutenir artiste na biso voilà mpona kotombola avant bandeko mosusu basala soki opération tombola star biso totombola star Belvi Tongo obandi mabe tozana ebandeli tozala ebandeli yaya biso totombola déjà madame Belvi banda Tongo totombola banda Tongo totombola depuis Tongo déjà donc madame Belvi na nzambe na sambelaka na musala na salaka nzamba pesa ye ba fan moko oyo baza mayele baza très mature baza bien orienté to landaka attitude ya moto gashi na biso moto gashi na nzande madame Belvi azandenge nino zomona mwana mwasi moko boye soki nzamba zaki pressé te mtanga buta Yesu nzamba mwa pressé soki nzamba za pressé te yemtanga buta Yesu voilà mais azaneka mto masunu pe azane pete ki azangi lisumu te tobiti ke tuche na place ya ndenge ni te mais kotala attitude ya sœur na biso asanika musala na ye lelo ba fanatique madame Belvi biso to benga mi ba famille buta parce que Exode lelo ngana ça OK moi je suis fan moi je suis pas communicateur vous allez communicateur vous allez fan mana za fan ya Belvi Kandi bon il y a place ça va déjà lelo posana kasi fan aza jale fan osala ki jale OK parce que na fan osala pe ki jale pona artiste na ngai donc moi je suis fan ya madame Belvi et ça a été que pour les lois comme na nini na comment on appelle na bela comme na bela ngai na beta li solo moko naza parmi bato ba fondaka ba maison à CD na vinilo OK après bande romo ya ba malien ba yaka wana pe tuzaka na bango na pesi ba monte belé et na bande ko tala na ko différencier oyo major bisadidi so na somi ba CDN et kinendeni honorable Alpha Bokoli so na somi ba CDN et kinendeni alors à l'époque tant major bisadidi asali azo sala tant madame Belvi azo kuma pas major honorable Alpha Bokoli pas azo kuma et les ceux qui ont sont donc écriture madame Belvi vous avez déjà fan écriture na te ka CD il faut na tala parce que nous avons théâtre OK pour ton nom on appelle mon boutier na ba TV pour vendre au théâtre ngo ngai soki madame Belvi afongola ka groupe na ki ba pété na ngana ba kinga bo te ngana sala kuna kasi à l'époque déjà ndoko papa major OK soki siko madame Belvi afongola ka groupe on va retika na nyonso yo yebi parce que vous avez déjà fan ya kala nyonso na yebi na comité OK pour omoni madame Belvi lelo yango no yebisa bato même baza entourage na ye faut profiter na ye pas profiter na ba film au sala même tina ba obi na sepelaka na ye aza même mutu nza mapesa likabo a orienter mutu na aza na vie na ngai à part média makambo madame Belvi apesa ba conseil sala oyo tika o pe o santa ki za bénéfique pour na yo na santa pena ke obi ke so na continuer likambo nenga te sala oyo nenga tinanga na sala oyo elobi te katinanga banda kolobelanga te donc yo mongo ndo santa obi non na nyonso asali nga na lobaki nazala warrior nazala journaliste nazala warrior ya Sima TV bana de ya liboso TV ndemo pe famille bota adi na mo pe na lobaka bien na famille bota ye moko abano pesa kwa conseil sans que koloba un jour lobelanga mais yo monde se senta capable de dire non en tout cas il faut la lobela na ya ko défendre yelo ka liboso ba biloko na ye ba valeur c'est ça ta les ti filmer madame Belvi commune biso obi ke lobi na tele tableau adaïl na sœur na biso milo ça c'est man obi Exode cinéma Congo toi na batala dans la bataille tous en bateau ba Nigérien
eza ka mbongo. Pour ser na biso milo. C'est tout de balouser na version film nigérien. À cause de nani? Plus que maman passe. Oh, il y a solo. Oh, mais dans l'ère de G à tournage, c'est mieux la tournée belé qu'on les maman passe. Oui, 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 là c'est sûr, là c'est sûr. Et puis maman passe au monde qui na minute. Aza susté. Comme on est un peu productrice. Bah autant à Congo. Azaka toujours nani. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas, filmé, oui. En tout cas, famille Bota, déjà, bon, c'est un papa Koulouto, état daté. Ils sont déjà. Bon, il y a l'icolo. Il y a l'icolo total à derrière la film. Bon, gagner des depuis les bandes de la match. Donc, Tina Souka, bon. Anniversaire, à soi, un coup bibon. Un coup bibon, hein. Parce que maman, nous sommes au monde. Ils ont dit que madame Belverne, ma fan, mon dit qu'on a ma fan, ma fan, no, ba yebi. Et l'on y va la pour artiste. C'est ça. Il y a aussi des panneaux, il y a des villes à Brazzaville, l'aéroport. Il y a aussi des fan. Ça, oui. Il y a aussi des cadeaux, qui madame Belleville, jour anniversaire, il matériel, ordinateur. Oh, bah, fan de TikTok, il y a caméra. Il y a caméra. Les autres, il y a Kalamini, il y a banda, trophée. Il y a artiste, il y a joueur en Bella Production. Donc, Bella Award 2025. Nous sommes à niveau, il y a des fans qui sont organisés. Mais là, tu as dit que ceux qui ont ça, ils ont polémique. Tout ça, ils ont polémique loyale. Loyal, c'est ça. Bisote muto banda ko fingati. Binoté. Bisote. Ah. Biso muto to. Bon recadrage uta wapi. Kasi recadrage eza tango bino bobo kosi. Ben via tindi batu bachela intel poison. Je to yati. Te eza lokuta. Ah, ceux qui vont démentir, et puis tu yebi koloba il faut moniteur à la télé faut aux ana art de parler. C'est ça. Si ko recadrage on des soir ba analyse intello biso to salaka ba ba mona ngo et comme ba igi o les bango OK pour nazo ka batu bazo ba ki bino pe bofinga bino pe bofinga bino pe bofinga kana kati par bino bo barabo ya recadrage me bofinga ka pe mais so ina film le roi Mida est-ce que même nous amène à l'eau à comment les sons comment sont tes poignées parce que Mida est mort dans un les sons si ba zo la ba vie les prières ba zo luka les sons eza wapi Mida za les sons parlons de ma finga oyo balobi boy soto lobeli ma finga balobi Bianca afingaka yango wana situation na eza lelo boy bande ko be ba na posa ba yeba avant to kota non parce que to lobela non mama Bianca mais avant to kota muna mozindo yebisa biso yoza yaya ya Bianca à part mambo tout ça dans internet moza yaya ya Bianca o Bianca yemo ba ya je ya nanga et Bianca eza ndengeni en tout cas to lobate Bianca za bien et merci beaucoup na famille Bota parce que famille Bota ce famille Bota ça les avoir Belvia Sali c'est ça oui famille Bota merci beaucoup na bandeko bozo benga maman Francine Matondo na personne ba monte belé maman Brigitte Kofi Bianca ce to bien état des bien état Bianca za bien parce que mutu ba betie lichette likona ngo Bianca Bukani abukani beaucoup prendre batuke azoki ka kozoka na te abukani donc na kati ya pota ko buka na pezali donc tout à l'heure ndenge to matilo na plateau boué tout ça pas Bianca OK beaucoup état ils ndenge nini en tout cas état Bianca ce to le bien ti azo tambola azo ke l'hôpital ti ndenge to uti kuna aki hôpital aki ko kota lisusu radio. Et puis radio on a côté les deuxième radio à côté qui déjà et puis Bianca zo kota ngo na frère ya bateau basalile likama wana te jusque là na lo bango ata 50 francs ata 50 francs te même to ga ba doit ba ki pareil $50 ba pisa ki $50 bon $50 radio no eza combien c'est ça tango bango bazolo ba ki famille Bota esundoli Bianca famille Bota mtezokisi Bianca famille Bota mtezokisi Bianca te mais le roi de la famille Bota le roi de la famille biso moko famille lelo famille ende tozobunda mais tozotala saka mutema mabe batu baye na $1400 ba futi na parquet pour ba binisa
ozaki 1000 te 1400 j'ai appris na sali investigation donc ça investigation journaliste à ça là na ye ko rectifier on a lobaki ezaki $1000 apesaki $1400 et pas il y a producteur Mafinga je mets quiconque à défi na onga na zui selon les informations ndenge bango ba komisi parquet à Kalamu et komi parquet à Mibali na bango parquet à pardon j'ai appris mais producteur j'ai appris batu mususu bakenda kolia na ndako ya CRTL à partir ya makambo o bafundaka moko na bango ne basala relation wana mais or que ngana ko ya ko interpeller bato à parquet bozali bato bosala musala service à l'état oui bozala quoi ba soda zaka camarade ya civil c'est ça comment bino bato à parquet bokomi ba camarade ya bato tout le monde l'appelle mkonda mboka yemo ba justice za indépendant bokoma soko za na nzala oleki quelque part oki kolia omeli je l'ai dit ngai so bomeki na ya na ona ndenga politique na komisa on pas président Fachi na komisa on pas président Fachi mais comment on a boy bazui na ba 1400 mais ba état ya mutu voilà exemple nazaki place wana état ya mutu ti siko bianca azui 50 francs te siko bino bato bokati makam na parquet bokati makam na parquet est-ce que bokati yango na bosembo c'est ça mais papa Kulutu d'abord na parquet bazo finga mutu azoki na misu ya bato à parquet ba réagir bazo stressé ye bazo et puis na bango ba rappeler que yo po finga ki siko lokola so ekomi makambu ya intel a finga ka CRTL a finga be vite bavi mon colonie azoki sai c'est ça siko boni ngabo chabiso nini Bianca afingaka to ya mafinga ya Bianca eleki ya batu nyosa bukili s'il faut batu babeta mabazoka pona mafinga est-ce que vous allez Bianca neti banani ko za ba tena lobi question kaka lokola bazo komati Bianca na moni kutu mwako azwa atie logo atie photo ya madame Belleville akomiso ki FL. Je ne pense pas que sa famille bota a komelanga ke etikali yo te belé pe bazo commenter belé pe bazo lobango tina TV là ouvertement babi ke lokola yo po fingaka babi après Bianca babi zaki gemima ba meka kié ba moni bo réagir tant Bianca réagir ba simbi Bianca alors lokola yo oyepe koloba ozo finga après wana za yo babi sam kuto ata liboko ko buko c'est ça problème to moni sam non ma chérie mon frère ngakuna kamwende na kati Bianca loboko sam ata bazu ba pese bibundeli oyo putina zanango Arménien surtout. On m'a dit bato ba mona ke abimi pomba. Voilà communauté to ana bango. Mutu azoki si mutu ozo encourager. C'est ça. Mais yagola ye awa azo wanga na sam. Mais ba baku azo sepelani ba bi guerrier azoki si mutu. Aozwama. Lelo buso pour moni pena sam. Te dokene à qui les droits ozo c'était? Te bi l'état. Dobino bo mimo na justice. Bazo ko sa ba to kaza na braza to ngai na bisibino je vous promets que Sam a okenda ki des droits. Attaquer wapi a umeli dossier était où to na ba vidéo ne Bianca zoka et puis Bianca ngazana atika na trace na loboko. C'est ça. Alors ceux qui parlent ba ke etika liyo. Botina na muto. Là monsieur compter 1 et le roi bolé ya sala yo ndoko sala ya bango ba koma etikali yo otinda mutu wana toki et puis yanga ba tonga ba prier nzamba mika na chebi no soto en défi de ba dunyo so ba olanda yo lokola l'état ako kokata makambo ya ba potate. Puis en plus, yo au salango ils a légitime défense. Voilà. Ou bien bah pour violer territoire là yo. Parce que bango bazoloba nazo tia communauté internationale à témoin. Nazo tia ba tout à témoin. Bazo komela kanga etikalinga. Na mabele petete. Même nji kashama. Nkoi. Nkoi. Ka omoni ka na mukie na ngaboy. Na vimba na kati. Ko buzoki sana muto ya kop nanga.
Mais au banana yo. Nazaka muluba mungala na bunda na mutu na makofi te. Nga bunda na instrument. Mais lelo boso bon ba ye au senti pena ke muto azoya mabe. Azoya mabe, non ça la légitime défense. Bango basaki Bianca bongo po basalaki ni balé. To Bianca taki faible, moko zaki na arme blanche. Mais to lobela mukie ba propos parce que tout le monde qui Bianca na vidéo ko expliquer comment donc est passé qui. Mais tant où ya na biso Thérèse a longwe na parquet azonginda a expliquer bouyi. Alobi akutaki déjà Sam azokisiye. Bakena Sam na kati ya hôpital, ya bisi Sam Tokyo la kisanga place azali pour nga pe dans un mois si na kende. Mais vidéo bimi on a na chaîne ya anima kwa kana pese ba mbote bele. C'est un réseau télé ça yaki. Mais Sam masaki ma kisoto na vidéo ba akimi. Ya obi tant ba koto hôpital ba moni Bianca. Kobima bazo bimande place Sam akima ki ya mais tant bazo kisa ki Bianca ya zala kité. Eza problème te. Nani soto wana eza ka muto bazokisi ba négliger. C'est ça, c'est ça. Lelo Bianca azana soin moko approprié abukani loboko. Diko nango askay na azana pota. C'est triste. Vous comprenez? Ata ser télé ça tanga comment Bianca te na vidéo wana. Etikali na yo maladif. L'état lobby atanga kombo noté mais justice nzambe et moni atanga komba Bianca akana ki Bianca au moins siko ya moto yebisa bango botika okana bato ser télé sakana yi Bianca ta mutake ezokisa Bianca ba olobeza nani Sam selon bango de tokolo banani siko Sam azalaka nani azakana yaya ta mutolo ba makam na TV ngana kopesa ser télé leçon morale te. Oui, azam. Est-ce que ngana est-ce qu'il faut faire opérer leçon morale? Non, azam kolo. C'est coïncidence ya maloba lobaki. Pe kuti sur na ko boma yo bumu to ana kufi ba kangana. Ba kanga yo mto lobaki. Et puis le bien on a réseaux sociaux. Pe ba vidéo bon mama. Parce que l'état na biso atiki Bianca ke mona pasi na pota ba pesi ata 1 c'est ça. Et là ils a passé ça qui eza pota, en plus ça ko bukana. Donc ko bukana kati ya pota. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour comprendre tout ça l'émission mais n'a pas si na muté ma komona ndeko to za la kanaye ko souffrir na ba état vraiment binonyo so bozola na biso bo continuer toujours bozo temps ya ko benga Bianca ezaka mbongo te de muté ko sauver mutu na ba conseil na ba encouragement nyonso wana e ko sala Bianca zanga. Voilà, papa kulutu lelo boye toye komona Mida leki na TV koloba par rapport à makambo oyo bino famille bota ba chantage bosa ila kaye Mida lobi boui et c'est to Mida je crois Mida je crois oui alobi lelo yo soki alongwe ata longwe abakuk akoki jamais kuya na famille bota bi famille maboma niye jamais kuya wana malgré bolanda kaye le quoi bomi misalo ba kupo bo finga ye po atika kuna ata tiki kuna mais bino jamais. D'abord Mida kamoni ngason baki kozala bololé eza passe Mida ami benga fan guerre ya ye na CRTT alobeni yaza fan ni fan so fan alongwaka te fan alongwa te mona fan comme déserté jamais moni ke baza ba fan te baza banani kasi baya batu baya ko luka mbongo baya ko luka succès na ba komba batu mais fan fan alongwa te lo bale msolo bakie na kotika la fan ya sila mais na banda ko lobele lisusu te c'est ça na TV ozo comprendre mais ya zolo bake soki na longwe bokanisa te na koya na famille soit disant ninga zolo ba maboma lelo boyi ozani pe ata soki bien longwe ne ozani pe le bienvenu ou bien Mida finga de sila est-ce que ba ngo asani bato nyonso sila vana na bango bato tout sila oyo azaka na bango soit disant ba communicateur ba finga de sila Mida essaie de parler ba finga de sila ba finga mais lelo bo soutenir ye obi Mida akoma on bela sila point pona nini bango na essaie de parler ba ngaba kanga bango chaîne pona makambu ya comédien moko azaka na sila
Aza bon terme, moi na Libanais. Ok. Vous comprenez? Allez, si la siko nem ta bundela ka bango. Pour baka. Lokola si la zaka na crainte ya mida banda ko finga ye. Atali poto somba ye. Poto zwa ye. Donc si la somba mida ya ko somba, ya wamoni mida mankaka même na ba fanatique ya si la respect. To solo la permettre. Et so amoni ba yolo ba fingi ba. Clarisse Plasma, est-ce que na solo ba na so kota pitbull. Donc si la somba bango ya ko somba, donc azwa bango ya ko zwa po nini? Azo banga ba finga ye. Akoka ma finga te. Ya bien zali. Et puis bango mo be ba mida. Ba koma ba fanatique ya sila par changement de bande brisque ça qui n'entend. Mida uta la musique. Mais kuna kuta boya na ye, aboya na ye. Aboya nini mida banda olobela fali. Kasi obi ye aboya na ye. Zwa bena ki koko ba warrior na ngana mida. Na pesa ka image ya fali makasi. Aze loko te ba tia nanu na Karine Mokonzi. Aganya Soit gagnant, mais Anzala certifié. Ba mida, ba essayer de Panama, baza bandoki wa kulia la bango baluto milai. Kwa nini? Baza ba kulia la bango na mesati. À table lelo woli na. Belleville. Nenga zawana. Na habité. Pas ya sila mida, c'est comme ça travaillera na sila. Mais mida akoki ko travailler, akoki ni kolobela Belleville. Pour aza litanga mai na océan. Aza elo côté. Soka za ki mwasi alina continuer makamba kolobela musique. Bah oui, que soit yelio ya ma pozo lo ba be o ba ti ba ozo ba. Akoyela manini ya lo barazo vivre bien na poto, baninga ba afingi MK kuna vivre ma bien na Kinshasa. Kosona na bango na MK ndenge MK bibisi ba voice ya lobi eza ba voice ya lokuta yepe kotoyo balobi aza vrai te kosona na bango biso ba famille bota bato bakoya na ba commentaire pona nini et puis azo bake bazalaka na posa na ngana ya pa na bango nani binut vous posa bo mona repe aza nzoko beva bengana ba senzi nyonso basenzi nyonso beti nani o beva bengana basenzi et puis bango moko ba milongolela parce que pas ya Belleville nyonso ezala contrôler ok boy ne ba contrôler ba bolole o bazolo bakenga pe na fingaka nga na yaka légitime défense ok défense et sécurité quand on touche à mon logo je comprends mais kofinga obi bato boyelo ba kofinga boyebi kofinga ngana ndo afinga kofinga ngana ndo c'est la troisième couche na 1900 ya anima kwa kala oyemo ya ani aloba ki to sala rando 8 ans sikoyo lelo na biso ngana komo bima yuma sapo naza pas leader mo balinga kofinga te donc mida pa Belleville ana place te na famille bota et puis mida na kibolole na efasa la kota babaku pona nini ba fanatique wa madame Belleville certifié boy ba papa na ba maman na ba bua kama na ba tantine na ba tonton na bazala Kinshasa na Brazzaville na Gabon ba ke no kozala na mutu lokola mida ba mona njoko ayo défendre njoko nini asali sila nini bato lelo ba chesila na erreur lelo bato ba chesila na buzoba mode nini ndindo une menace a été décrétée monétisation je vous apprends que monétisation qui dans la minute SB et la monétisation sous-souté siko entourage nini aussi la zone ngo lelo o ba sele sisi la azolo ba peke to tombola si la zoa ba trophée au wapi mais quand même 50 femmes qui inspirent c'est un trophée à zoat après avoir maman à part le trophée à 50 femmes qui inspirent trophée à meilleur scénariste meilleur film malé ma carrière combien chaîne qui derrière combien 5 ans so mida salani po akoya ko saina Belleville est-ce que na ngambu ya sila na ba mida wana tanda mida essaie de pana mamamu e bosono e longi mamu international tanda bangwana tala bilongi ya bara basi ata ba gemima mida zala mayele roi gemima mida to essaie de pana même soit na ba à peu près baza à peu près wapi na kibo moto nanu bo baza basi na mto ya la sata la chef du quartier
Na Kibomoto. Ça moi c'est la chef du quartier. Comment aller na roya travailler na Benvi. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, tout qui est une émission, papa vous t'as ma lembe, ma B. Ah, ça passe. Voilà, merci beaucoup papa Kounou tous les lots boye yo artistes et comédiens. Malgré tout au tikana yo zano moza fan moza jalelo. Il y a madame Benvi mais quand même on continue à être. Il y a OK mais quand même on continue à être tilelo. Les lots boye comme on a artiste nanu ya liboso ya na biso Theresia Kozokisa Bianca wana litoleki et puis lelo boye to koti susu affaire to tika yango to bosana yango mais affaire montakalisation ezongi susu na théâtre ya na biso Kilimanjaro oyo bato belé asala ba succès pe na mboko oyo asala film kanga po atika na kombo ya Kilimanjaro komona ye kosambwa na internet bato bazomona ba vidéo bazomona ba photo oko commenter ni parti wana et puis quand même de tuninga makambo et ça dans sens de pas sans idéologie non sans et bon après pas publier au bongo ça peut na succès ya zandeni te oyo tout na tabat na commentaire maza Kilimanjaro te na lobi boye et bon rata ba publier au bongo malgré ça makambo mabeto ko encourager te mais ça la paye succès et l'ongolata actualité il y a monétisation et l'ongozo finga moi mobali ya bato et l'ongolata actualité et l'ongolata et ça les le côté ni chaud ni froid ni beauté ni éclat et ça les le côté c'est le au monde qui na kanga le ba mwana mwasi na luba akinda potote aleki Belvi na lea na vidéo Belvi na lea banda obina na ba na feta major a vivaramier soi-disant na ndenga butu po mutu soka so mi mona ndenga zaki c'est ka so mi mona ya bien na butu siko ye sikso azana mo vidéo kota ki soki banda lobi et sali et l'autre côté siko lo kwa to za bato to lobela po awa mutakufa kati aiza ko piquer ba Chris Kosambo ba konzi ya théâtre soki bazoko kwa kuzwa ba décision te pona makambo ezo salama bosani ba communicateur ya sila bazo finga ba comédien à bout portant bozwa décision te soki bazoki si muta théâtre bazoki si fan obi que ça infraction nango et compter doublé. Et compter doublé. Muta théâtre si fan ya muninga. Poti bazaki na parquet ba sambi na fan na Belvi. Ba sambi na fan na Belvi. Ou bien ka sa fan na Belvi. Mais balobi bango moni babi producteur alobaki azo défier Belvi. C'est à défier des fans. Ah, à défier fan na Belvi. Défier Belvi té. Et puis à longi fan té. À longi pété. Fan obi fo fan eza ba masse. Famille Bota ba défier biso. Ah, bah défier Belvité. Te ba défier Belvité. Famille Bote est-ce que ba défier biso? On défier biso te. Ah, ba kutu ba fan te. A défier des Belvi. Lukuta. A défier Belvité. Et compter au défier des fans mais au défier fan au longi été. Pour ba fan. So ko beti fan moko, ba fan ba oyebi. Ba oyebele. Tellement que ba mbonga na banza ba mbonga moyeke. Tellement que ba mbonga na banza ba mbonga ba kisi. Ba mbonga ba c'est salité, il faut pas ça na makamba bongo. Ba défier Belvité. Siko lelo, bazui décision pour n'apporter bien capé, mais quand même il y a mutakalisation. Faut bazui décision. Théâtre, obi théâtre ça, obi muta théâtre zoki si fan, muta théâtre ba publier. Muta théâtre puis ba kati monétisation. Te wana sort na bango. On a sort na bango. Mais toi il y a la muta théâtre ba azoki si fan, muta théâtre ba mutakaliser. Siko décision faut jouer. Mais puis azam muta théâtre ni ya lelo te. Kala. Subano ya lelo azokrake mbala poto. Dem subano ya lelo. Moni ya yebi ba succès à kinde za kawana. Et puis exode na yebisayo. Selon les informations. Selon les informations. Et là quoi ne badaki ko se télécharger.
ndenge nini ba bibino famille botani mutu bosaleli ki mutema mabe lelo boye makambo wana bato bande koloba ngo bande koyebisa ye peke baza na video na yo bana ba photo na yo basali chantage yo kanisi bato basali makambo eza bana ba bibino famille bota po bino famille de bozomondi bozomona mabenda kenda eza babaku yesa baku et puis babaku ko basali yango ce sont des communicateurs yasila na ba communicatrice non balingani na lobi soki bato ba ofingana na bango mida ofingana na CRTT soki mida ofingana na MK sikoyo boni na mutu libanda bala sa déjà que tala biso na biso to bomanaka Pour ça mutu mabe bande ko sala chantage ya Bijou la reine wana bandakala dépend sa famille bota lokola bango bakanga mbato monde bakanga mida banga bakange chaîne pona mwana ya pona mwana ya OK na comprendre to bakanga Bijou la reine eloko moko mais quand même il y a mis des simba pour ti loza en chaîne kasi ya Bijou la reine simba Bijou la reine afuka mela sila bino kantaka ko fuka mela sila za pardon yo kasi tala pena zo video na tala pardon wana omona ke subasmezaki na se subasmezali c'est ça donc bosali mutu chantage ya théâtre po bozoye afukama est-ce que bake Bijou la reine tia fukama miye moko mi regretter na mutema tia ya lo baba azafukama me choix zake abaza mwana nzambe te kolanda TVT so ya gabi kuta perdre na TV bonga Bijou la reine afukama na volonté na yeki donc ndenge toza awa omoni même ne bazokisi Bianca ozoka chantage na bango ezani famille bota ba négliger yo famille bota ba luka ba ke famille ya Bianca to Bianca ye moko asala nini aloba lisusu te pona belle vie c'est ça yango na basaki Bijou la reine oyaki pe mbangu makasi Bijou la reine aloba comme porte-parole privée et personnelle ya madame belle vie abiso ki pe lelo afingama pona belle vie andima ko afingama pa nani afingai kasi bandi afinga kai pona ndalo est-ce que ya fingama koleka mafinga ya kombo apesa sila sila atache Bijou la reine na film ya kutokisa ya koyita ya pepe soup ya mai kombo Bijou la reine aloba na sila makolo soso libumukodo même nanga na l'émission na ngai suka bande ko lobana ndoka tango nenga kibo humanisme ndiko na o mais est-ce que kolimisa moto isa ko bosa lika te wana ka nzambe soko le ta bosa le longine mais soko le moto oui belo sikoyo tala lelo ba pokasi chance bake ko publier ngo andimi bango Aksa la changement de bande brisque. Après avoir conseillé pardon, kosala nyonso. Kuna zandeko kabali ya ko humilier batu. Mais baba sukika na publier. Soki Belvin zeta mubesu ya Bijou la reine basala e bongo. Oui, ndita okamba. Bijou la reine kolela masumu note. Abima lobane. Abima lobana et ça la on peut 3 jours boya y pesa na sans impact ça sans impact pe bon qui peut moi yé moko penza pe bon yé moko penza pe bon maza quand même bien yaya quand même bien nani par rapport à ndenge zali les systèmes baza ba guna ngate ba guna te yo ta so ba tandela eza ba guna ngate yaya et moi ça za ndeko na moi si de ba yo so botika mi do kimamba mo mi bo kinete. Donc eza passe omoni sikoyo ondimi batu omoni lelo preuve o ba la biso lelo bino batu bolo ba ke yo po fingaka bango baloba bango ne bapesaka ba matière OK fay bo si ça non likambu ya droit d'auteur bo si ça non likambu ya yo chazo tonga sila mais ba musu ba par rapport à droit d'auteur eza bino ne mutu bosaka balwana botindela bango mutu wana pona asalo za baku to tindela bango nani mutu abetela bango nzembo wana musicien abeteli bino nzembo so musicien akomisa ayemba nzembo wana oui
azakane événement na famille na madame Belle. Est-ce que tu commissaire na makasi famille bote? Ba bino ne mbutinda ye bo asala roi sepelisa bango. OK, ils ont dit na bino. Ça na ba relation na sila ya koyeba na ya kibumoto. Kala. Partir ba Doudou Kibinda, à partir ba Sele, ba tu ba lo baba onyo surtout MK. Souka na lukuta. Oyi plateau na tia salana. Oyi baba kuke. Yango baba MK faut bazaka kuta baba kuke. Poni. Comment te mis d'akangie qui a monté audio wana. Ba bololé mi bali bango na bango, ba sala makambo. À comprendre que o a salué les gens ba jeune na biso. Bango. Parce que biso to rotinda ndekwana pour ni. En tout cas, Bijou la reine, je suis mouillé de la honte. Étant que ton frère, étant que machi wa ngomenu, en tout cas tu Jimini. Na yeko comprendre pardon sengaka sila. Soubassement na izaka makambo. Et puis selon les informations. Bazolo baki automone sincère. Ah, sincère, il aura makasi moyen sincère. Ba le bien sincère. Mais pourquoi tout ça? Pour mon que bateau bazala ngamba sila, bazo nuire kaka théâtre. Bazo finga kaka ba. Lelo moso ba Nigérien ba yo ki ke artiste bazo sa mambo ya Congo. Ça, oui. Bazo finga ka ba comédien to jouer pas si là ba ko finga yo bana na ba mo kutu ba bi ba ebi ko jouer ba tandi ba ba jouer te Naomi ay bo jouer te ozui o msusunani ce qui nani o ba ko comparer ce qui Davina ce qui nani comme Bambino ay bo jouer te bana nani so ba yo jouer te banani ba lobi yango bango na bango mutu ba lobi yango bateau baza censé aussi la maman na bango promotion au moment ba jouer saka bana wana mais bana bololé ami dazo ba peke ngana sala yo na bango boza nyoka na muchopiti les foufou de même ba di bosala ni bino fo ponana fo boza na kuna muziki ya mbanga pas kutu pardon zo ba mabe makasi to komi ya suka pardon to komi ya biso na suka po ndozo ba en tout cas ba retenir Bianca bateau bazoki saki ba préféré kotika Bianca bongo makila mutu tangi 48 heures balaka ba opesa mbongo epesa miti. C'est nous famille Bota au besoin ça la chantage bololé ya gola ayakolo baki basundoli o moni posa la bango za kinini biso tuto na parquet na bitumbe bima mais batu basa bakufa to batu basa posa la bango za ki bongo peut-être ya gola lokwa basundola ye pa ya sila ta bakanga kai il doit vivre bien la prison. Asa na vidéo o ya bimisaka niveau abonaka pasi. Kola na bango te. Par rapport na bango ba vidéo wa vidéo ekufaka te. Donc Bianca Zanga, en tout cas force à toi. C'est ça. Et tomonike batu ya mitema mabe na miso batne so ba mona yango moni misala no so ba ko sala e ko simba te tant que ba osala ka makambo. Donc c'est ça. La dédicace. En tout cas ba dédicace tanga papa Adino so ba motema matina mama dongo ma motema ya fioti ngoma la maman chérie à moi si maman ya Sylvine Jolie maman José Lusadisu maman Germaine maman Pélagie ba moté na bino maman Aline na Toronto ba moté na yo. Famille Bota ya Angleterre, na moni bandeko ebele na ba commentaire papa Kulutu merci beaucoup na bino. Famille Bota bobanga na bino te. Nga so mutakuta nanga un coup bibon. Un coup tomate. Poza pena si. Et puis muto azokana nga na osepelisa public. Baza ba kimia. Poza bino kimia. Poza calme. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, tout a commencé à beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. L'élève des casses, l'artiste, je suis Exode Mikebi. Je profite pour dire un grand bonjour à Christelle Mayaou, ma sœur Christelle Mayaou. En tout cas, big dédicace Nayo et Longona Arlette Sakati. Arlette Sakati, big dédicace na yo. Mon ami, Eugène Makiese. En tout cas, Eugène Makiese, aloba ki na lingo sous te alobi lobi mingi. Mais,
quand même, on a mis de longues dates, en tout cas, to yebi place to banda. Na misala, biso yaba TRIO, yebi, Eugène Makiese, mon ami. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye.